Bonjour, bonsoir, ça dépend ya Herbozan Dabiso partout dans le monde. Mbote na bino so balandi ya FM télévision. Merci na confiance bozo pesa biso, merci na ba partage na bino, merci na ba j'aime na bino, merci na ba appel ne bozo benga en tout cas ezo sala biso malamu mingi. Alors, lelo toza mardi le 27 janvier 2026. Toza awa na ville de Kinshasa, na la place bozo mona biso toza awa eza commune ya Mongafula. Alors précisément toza na route bypass entre arrêt chambre froide na arrêt habitant na katikati wana. Alors na sima avenue bozo mona kuna eza avenue ya hôpital ya Mokole. Alors tolali tolamuki karaboye tomoni batu baye kobuka. Gouverneur de la ville de Kinshasa, gouverneur Daniel Bumba a décidé à kita lelo na Mongafula po babuka batu yo batonga na nzela. C'est-à-dire mama pa onyoso oyo basomba batu basomba mapango batonga bandako na balabala, alors bakomi kobuka. Donc ezalaki na to l'accès bino na bafuna na balimité to l'accès bino partout za kobuka, mais lelo na babumbu lelo to komi na Mongafula. Alors toza awa babando buka na sir bozo mona place au bomoni batie foi ya rouge, c'est-à-dire le pan wana ba kobuka. Donc même na ngambo ya Selemba ou même na ngambo Mongafula bazo buka. Alors to éviter to joki ba interview bandeko ba mikoloba par rapport ya initiative oyo gouverneur de la ville de Kinshasa Zui Daniel Bumba, mais malheureusement bandeko to raté son. Donc tu raté son, tu es obligé faut tout ça nous voix off. Donc tout ça awa na komi na Mongafula, bande kwa Mongafula o baebi o baza musika ya mboka, donc o iza arrêt habitant na arrêt chambre froide na katikati. Donc place wapi babandi ko buka, babandi lelo mais ça quoi comme avertissement ba pesi bandeko, ba pesi bango une semaine balongola babiloko na bango. Alors to éviter est-ce que banosaki bango déjà bien avant que bakoya to baye brisque to éviter. En tout cas bandeko bo excuser biso to saki ba interview bato babi ke banosaki bango déjà que baoya ko buka mais ba monera lokola ba G. Alors lelo date ko kanginde fait ko bayande lobby mais ba lelo pour que babuki ga ndambo ou bozo mona wana mais ba lobby dans une semaine ne baoya ko buka banda ko nyonso bozo mona ya étage oyo. En tout cas eza passe mingi ko mona bandeko basombaki ba musupe ndeko hayebaki ne pété batekile lupangu asasi ba mikanda atongi ndako na ya étage, mais malheureusement ça lokola ba escroquer donc batekili mabele ya l'état. Alors l'état ba escroquer été l'état même, alors l'état même esali 100 ans même 1000 ans suka a ko récupérer kaka mabele na. Alors bandeko o bolanda biso boza partout na biki bolanda FM télévision bozo lande image oyo. En tout cas bandeko o bozana ba mapango na bino nde to baraka na za lupango na ngana Mongafula na makadam kaka wana na bypass ndeko benga déjà na kinawa tuna bango soki position de nipo parce que ndenge batie ba croix wana na ba mapango nde bozo mona wana nde batie ba croix. Donc eniko la sake bakoya ko buka yango kala mingi te. Donc dans une semaine bazo ko buka. En tout cas esali passe mingi komona ndeko atongi ndako na ya étage ndeti ndeko to mona ndako boye mais ekobukana ope lande abe tozo mona ekobukana. Donc banda kunyos o batonga po bato yo bakoli na Mongafula bayibi Mongafula babi ke bypass on zaka munene do zaki peut-être do tambola non na mabele à l'aise, mais lelo makadam et comment muke parce que bato ba mo tambola na goudron. Donc pour place aux arabes vide espace pour na piéton bato batonga bandaku ba terrasse batonga ba étage. Donc alors pour na bango ba monique musala au gouverneur asali eza bien mingi pona ko fongola makadam route comme munene pour et permettre ba embouteillage et diminuer na bypass. Alors merci beaucoup pour ça confiance au eza premier élément to l'axibino donc eza comme avertissement ba yeka ko avertir bandeko mais ba royal sous mbasima ba royal ko buka. Alors biso FM télévision to na sengoté tout le monde a gagné bazo buka bandeko na biso ndeka bimisa mbonga sumi lupangu mbongo na ya pasi atongi amso pe azamo na poto amso na poto atongi ndako na pasi na souffrance, mais l'état ba yeko buka yango et ça la rapena bien mingi te surtout ba mapango ezake batonga na balabala. Donc bazong ça ba mbongo te lo bane que l'état nga sala nzela
asengi que non nga na ko tanzania nga a na lupango nao na remettre mbongo nao ka kaninga ezalaka mais oyo ezalaki osomba na balabala donc même osombaki combien bako remettre yo eloko te en tout cas ça lui passe mingi mais chose ate l'état babi la loi est dire mais c'est la loi donc chose ate l'état osaka musana et biso FM télévision tout ça ka on a pour tout cela nous musala tout kita na terrain pour bomona mamunezo les gars mais pour mettre bino deuxième élément autre ça là en tout cas to ko s'assurer na son abiso to ko s'assurer bino mobi technique eza na ba caprice nango to kendaki to kiti terrain to sali élément to jouer interview bande ko ba lobby mais to komi na bande de montage boy sans quantité alors ça erreur technique en tout cas bo excuser biso même bala sima to ça musala ndenge et ndenge elongo bani ndenge to bana lingala merci na babonyo oyo bo landaki biso na FM télévision merci na pasteur Jay Kafwa merci na bande nyonso oyo boza ko s'abonner bozo commenter boye aimer ba émission na biso na ba peine bien en tout cas et ça biso malamu minga alors na profiter pour na annoncer bino que émission na bino réalité à vie to stopper moi des jours parce que boyebi que réalité à vie to kitara poto zo ba histoire vraie à batu donc to kitara sur batu donc sur mutabengi biso soit ça na promo lokolo na promo do biso to kita verre pour souffrir moi foutre ba transport exact alors des jours na kin lundi na mardi yo banzele zate gouverneur alansaki opération moko bazo vérifier batu ko na ba permis de conduire bazo vérifier ba autorisation bazo vérifier ba contrôle de technique alors boyebi ba chauffeur rebelle soit ba patron rebelle na kinawa ba ki parapena mamwana te alors on ba lancer opération na ba mituka mingi kimi ils ont masunze zelate alors transport comme moi passe même biso ba tutuza na ba mituka pona otamble comme passe po ba tie ba service na biso tutuza na ba mikana sto na te on monde moto kita pour tout ça la émission biso ya réalité visate mais to promettre une semaine oyo beaucoup job émission no réalité vie en tout cas boza toujours branché toujours na chaîne Nabino FM télévision merci tokutani mbala sima à la prochaine.
Bye.